Bonjour, bonsoir, na peuple congolais. Wabino, défenseur ya patrie, le prophète surnaturel MB Élysée. Naïna lombango, pour les Congolais moussous baza très corrompu. Bazo l'exaba message moko, oyo batademia pesenga ki bakanga bango babouaka bango na prison. Pour les détection militaire des activités anti-patrie. J'étais à Demiap 97-99, nazo beta 7. Ezali, naza makamoko ya sabino na Kalemi. Ce qui se passe à Kalemi, ce qui se passe à Uvira, bakonzi na elibino lisusu nako lembaka te ko conseiller notre président de la République Félix Antoine Tshisekedi nako lembate. Mais chose bizarre de voir une femme comme toute femme, azalaki candidate naba l'élection eleki, azwakate, aishuaka kaka, Marie-Josée Ifoko. Mobali na yaza frère aîné, il y a Nicolas Kazadi. Mobali na kombo na ye Jackie Kazadi. Ajo géré entreprise Batek Rabami Tukana ville à Kinshasa, et ça quoi appartenir à un Congolais de Brazzaville. Pour te dire que Jackie Kazadi Keba nazana ba missile anticonventionnel. Ce qui tozana ba mibali oyo basi bazo dominer bango wana italibino. Je respecte ma femme, je collabore avec ma femme, mais moi ça koyi kokole kelote. Ba décision ya boye oyo moi sur ya zui Jean-Marie et Marie-Josée Ifoko, alors la président a démissionné pour que la nani pouvoir. Yo Marie-Josée Ifoko. Dans le moment où nous sommes en guerre, monsieur le président a été élu avec 73,34%. Et moi, je dis que le régime où il y a Félix, et ça régime n'a été, et ça régime il y a peuple. Lui ne fait que représenter le peuple. Je lutte, nous défendre patrie et nous défendre régime n'a il y a peuple. Bozo monanga nous télémela, les Rwandais touti. Rola Kachantali, nous télémela même l'épouse du président Poisa Rwandaise touti, ayebi masolo bandekonaye. Bon, Marie-Josée Ifoko. Et bandi boni yo mwasi ya Jackie Kazadi, grand frère ya Nicolas Kazadi, oya yibi, yo oya kozwa audace diabolique satanique, na ba proposition moko contre constitution que président Fachi Atika lo ebonga okosala nini bozo mona ke lelo soki mbato ko ba Rwandais baza kokota tina mboka na biso avant to lo ba likambo tali ba infiltré obayaki na RCD Goma to le ki na CNDP to le na CNDP to na M23 ba infiltré. Il y a des Congolais comme Marie-Josée Ifoko ba mbakanga ye ba Congolais lokola ba généraux lokola ami sitango fort. Il y a des Congolais au bateka molimo na bango balingi ko à cause de l'argent. Ngal le ba proposer ngambongo. Ba proposer ngambongo. Ba proposer ngambongo na batu ya nanga bazana Cape Town ba proposer ngambongo na okota na détail té mais na boy. Je ne peux pas trahir ma patrie ni trahir le régime yabiso peuple qui est représenté par le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors Marie-Josée Ifoko soki osakana na mobali na yo kosakana nation te. O eza tant petit na boke chalbaka l'air grave yango. Tant papa na molimo lobaka la nation est en danger. Debout Congolais, sauvons le Congo. Yango. Hier, il y a le président Fachi. Alors, ça a image. Il y a Marie-Josée Ifoko. Le président Fachi hier. Les gens qui ont Fachi. Moi, Félix, dans ce que je comprends, Azan a combat notre expliqueur que Marie-Josée Ifoko. Alors moi, je ne comprends pas que les autres opposants vont discuter alors que nous connaissons la réalité. Le pays est pris en otage. Ça dit n'importe qui pouvait arriver là-bas. Je l'avais dit. Même problème. Exactement, je l'avais dit. On allait à campagne. Qui que ce soit, même moi, Marie-Josée, j'arrivais au pouvoir, j'allais me retrouver dans la même situation. Parce que tout ça, quand il y a un problème, mon pays est totalement pris en otage. D'abord, par mes parents, par on doit contrôler Nyonso. Et puis,
un groupe à Siko, ils ont au pouvoir pendant 18 ans, Bango peut prendre en otage. Donc, tous on a deux groupes de pression. On a autant que les Européens, les Américains, les Africains, Kabila, Chine, la Russie. Donc, tout le monde est là, les yeux ouverts sur le Congo parce que la richesse est liée. Comment faire pour mettre fin à cette hémorragie? Nous devons aller vers une nouvelle naissance. C'est que Félix Tshisekedi doit comprendre dans la si qu'on a peuple congolais. Dans un peuple congolais, Aktika Kolanda, politique, Naneti, tous autres la combat à boxe. On a gagné. Non, il s'agit de lui. Ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer, nous, notre vision, c'est de sensibiliser, de conscientiser le peuple congolais. Comment? Aujourd'hui, pouvoir est allé bipolariser. Moi, on a pleinement le pouvoir. Ni le FCC, ni le cash. Baza fragilisé, alors, peuple, il faut comprendre que Ronaye Ezali Siko na mondo à Félix. Parce que Félix a obomabiso jamais. Dans le barango, attends, tu as baba, Félix a obomabiso té. Ceux qui t'ont raté, biso nyon sont réunis à Félix, biso t'ont échoué. Parce que FCC Rozonga en force. Et là, on aura du mal à se réveiller. Parce que je ne comprends pas les positions pour s'arrêter. Alors, Marie-Josée, il faut que le biso t'ont raté règne au ya Félix, Bagwande Barozonga en force. Mais Siko yo baloli susu maloba. Na kangi yo, na ba vidéo na yo. Ceux qui t'ont raté règne au ya Félix Thèse, ceux qui t'ont raté règne au ya peuple, Bagwande Barozonga. Peuple congolais, bolandi mwana mwose oya commencé na président démissionné. Parmi liste ba traître na Tchekombo ya Marie-Josée Ifoko. Premier traître Ezali Kamere, deuxième traître Marie-Josée Ifoko. Fobo sila na ye. Ce mec na yo Nicolas Kazadi plus de 400 millions à Yibi. A PCP yo na grand mobali na yo pour sa grand frère ya mobali na yo. Ya un petit yo Nicolas Kazadi Boliembongo siko besoin par quel mécanisme la constitution exacte. Non, ce que tu devais dire au président de la République, Marie-Josée Ifoko, chef de l'État déclaré état d'urgence, Netingana Lobaki, mais quoi ça parlement Ndengana Lobaki, et na Lobaki li sous oyo yebite que monsieur le président a nommé ba gouverneur militaire Ndengana Lobaki, monsieur le président ba union sur ba kota na brassage bazana est a longola bango ba vanda bazala ba chômeur te Marie-Josée Ifoko keba na yo osakana na Jackie Kazadi pona yebi oza misuga omone la mobali basi aboye pe basaka ben fidèle azala ba makangu na ye mobali pa yebi avandi kaka bo Jackie Kazadi momi azo lekelo bato dobe kuna nana kanda na zolo ba ona kanda po bo musaka facha za masa na yote Jackie Kazadi facha za masa na yote ngato pesi na $100,000 pour na fachi na balukelo ebeti ato pesi na combien ato pesi na boye pour na fachi na balukelo pour na mabele Kongo na kubalukela yo mutu moko azolela o ayebi o ayebi azolela nga pona fachi o pacha pesa ke le côté ozobunda po nazobunda la nation pe na obunda pouvoir à peuple. Non, il y a danger. Marie-Josée, il faut qu'on soit très très. Marie-Josée, dans sa bémission à Boutou, dans sa on a moi. Osa très très. Et vous combien 13h35. Tu es osa très très. Peuple congolais boké banaye. Bozan denge moko. Bami balo bazaba. Basi bazaba infidèle. Bazo sololona batu mususu pendant 2 ans. Oyo mubalo ye bakate. C'est une femme infidèle. Moi si moko bazo kabela mutu moko ba mbongo pona ba raison moko boye yo mbalo ye bakate pendant 2 ans ta femme est infidèle to bomba tala nazo lingate pour toza la guerre pour Congolais lingaka futilité Congolais lingaka distraction toza na guerre on nazo lingate et je viens dire à mon président courage pour baisser les bras. Monsieur le président na lobela kayo je suis fils d'un politicien. Tumba Marcel Ouamutombo, mon père, Azali Naradeko, secrétaire général chargé à mobilisation. Nabadoula, Azara premier ministre à l'époque. Nababomboko. Monsieur le président Naina Lobaboye. Baye nyonso oyo yebi. Bazala nationalité douteuse. Na présidence. Na armée. Tchaba Mopembeni.
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le président Mobutu a tchaki officier ya Kasai ne ya bandundu pembeni. Alobaki ke balingi basa de coup d'état. Mobutu azwaki officier nyonso ya bakasayen. Officier nyonso ya bandundu acha bango pembeni. Ngaza wana pona kosunga patrie pena kosunga régime na biso oyo zo représenter. Ata lelo nazo le bela mwasi na yozo monanga mabe. Un jour, on peut s'en avoir raison. Denise Nakeo n'est pas une bonne femme. On peut s'en avoir raison. Plus tard, je cause avec Denise Nakeo depuis le mois de janvier 2023. Si, en novembre, Oyo, ma solo, Nandenga mwasi na mbalite, Nandenga mabe, Aza mutumora niko infiltré batu, Yabatama, Monsieur le Président. Mais là, on a eu Monsieur le Président, les soldats nous sommes dans l'armée, ils sont dans le brassage. Longola bango, tchabango pembeni. Et là, tozo équipe zo pola na est pour battre nous sur baza battu à est. Tozo na 450 tribus. Tozo na 450 tribus, bango sur la présidence. Bango za la peine la présidence, c'est tout à fait normal. Ya on est ko senga na mokonzi mboka telema oza mwana papa Etienne Tshisekedi oza kinois oza yakuza fachi telema équipe opolate et siko oza wana na koyebise loko moko na Angola bazana 18 provinces Savimbi bazalaka na 12 provinces azo contrôler Neto azaka na 6 provinces après 25 ans ba récupérer ki ba province mususu. Bon, biso kaka bazana 2 provinces, pe ba territoire moussous kout ba kipe a monter na ba village. Mais c'est le président moutako ko salte, oko négocier te. Bazo bundisa président Fachi pour aboyi négociation na Kagame. Peuple congolais bozo kato bozo kate. Ba bundisa président Fachi pour aboyi négociation na Kagame. Malgré pression ba mindele, mais c'est le président et si ko zawana, c'est la vie ou la mort. Nga ulwa benga lelot na bata nanga na Cape Town bache mpake na olingate c'est la patrie et notre régime na kolingate. Monsieur le président occupé sa raison plus tard pour o bazingi bazolo ba tout ça non o azawana dirkab longola ye batu nyonso bazana présidence longola bango pour la nini botiki peuple abimate, pour botika peuple libre, botika peuple à la volonté na ye. Hein? Ba nyoso baza ben filtré, ba nyoso bazali ba Kamere, ba Marie-José Ifoko, ba Rouberwa, ba Bizima Kara, ba Gilbert Gilbert oya kosana muluba mazaline wande tuti, bango nyoso ba traître. Peuple abima basila na bango, nous sommes en temps de guerre. Tuer en temps de guerre, ce n'est pas un péché. Bozo protéger Batouana, Bakanisi sur la commune à Kinshasa, car Batouana Balanga Balgula Biso. Mais Bakin Bo Komate, Totele, Batouana Mibali. Savimbi Bazali a 12 provinces, les 18 provinces y Angola. Neto Azali a 6 provinces. Pendant 25 ans, Bundi a Kolonga. Oh, Bazaka a 2 provinces pour décourager le président. Bon, à négocier dans les Camerounais, Bino Rwandais touti, Bozo Kosa, Boza Bashi, Boza Rwandais touti. Ngayo nazo zongela ngumba lebele. Nganzi ya danger. Nakanga Gilbert Kabanda, mobali ya Christine Nyakero, Serene ya famille Nyakero, na Ipen, bazali na boulangerie ba Rwanda, to kanga bango na 98, monsieur le président, to zongse bango na Rwanda. Wana Gilbert Kabanda osala na CNS, abaye kozonga na 2001. Tant Joseph a eu pouvoir, na solo makamba lukutate. Directeur à cabinet. Il y a Roland, Kachantale, Rwandais tout, sa femme, Rwandais tout. Et la femme de Nanga a travaillé, monsieur le président, à la répétition pédagogique. Yvette Kabala, la femme de Nanga, Azalaki na DGM, Azopé Sabatou, visa ya établissement, Abimi n'a même vierge, Ake n'a on a libanda Azopé Sabatou. Tout le bâti. Na yom, na famille élargie après, il y a président. Osa même famille restreinte, c'est-à-dire bana biologique à papa Etienne. Osa même moi na mama Chikate. Osa même moi na ya professeur, toyebi Roseline Mbombo, toyebi Daniela
est certes, la victoire est certaine. Mais yo yé na pourquoi? Famille, papa n'a pas de relation ni na papa Etienne Tshisekedi. Boye na pourquoi? Denis a pesé no ba miette. Pe Denis a pesé un bon collègue. Oh yo ngo côté là. A pesé un bon collègue. So na émission bon Denis a pesé en novembre au gang. A pesé en moté. A pesé na quel bit? Monsieur le Président, 100 millions de Congolais ba otalo. Monsieur le Président, ça le quoi Mobutu. Ba soda nyonso o ba kota na brassage. RCD Goma. M23. CNDP. Longola ba on a chaîne à commandement. FARDC bazawana récupérer bango bengan de kono Jean-Pierre Bemba. Matissa ba major na ba colonel ba comme ba généraux pesa ba ba poste. Changer stratégie. Monsieur le Président na zongelio état d'urgence. Quoi ça parlement? Ba fiti ba zolo bate ba kamere ba baati. Hotel la baati ya ngona na Goma. Et si ka M23 zo fanda ba simbi ngote. Nganzi ya danger. Et ba que somba lelo Marie-José Ifoko. Très. Jackie Kazadi mombi na yo. Batu musu bazo dobe ye. Ngo sakara na batu to pona fachi na beta bino mabe. Pona fachi na ko beta bino mabe. Yuma Jackie Kazadi yo zala yato. Ina bina bimisa ba secret na yo. Yuma Marie-José Ifoko. So ko za infidèle n'est pas mbali na yo, mais koko ka komode. Kebana yo. Et monsieur le Président n'a pas si merci. L'autorité en boka na biso bazana académie baboyi bato amani na beta kabiloka solo elongo ka Uvira et ya académie bato wana eye na basoda M23 ebele bakota bazana académie interdit civil tangu bato population zo bima na académie bazo ya Kabila achaki bato amani ba interdire bato wana ngaza na Afrique du Sud na bien onde ba interdire bato amani et ya kana bato de Uvira académie bakangi ba Rwandais bakosana ki diboma ndenge bazaki na 97 batali boma tam afidela ya bombi batali boma po bazaki be fil abangaki abomi batali boma po atindaki batu bakomaki a utilisaki batu bazali batali boma anendi bazalaki batu na bango babomaki bango ni soko na effacer trace na 97 ngana demia monsieur le président siko batali boma ebele bakangi bango na Kalemi. Monsieur le président, Kalemi za Grand Katanga renforcer Grand Katanga. Edi Kapendi, commandant à 22e région militaire. Souviens-toi, Joseph Kabila Kangayo pendant 20 ans. C'est beaucoup. Moutouaya qui a bimé le roi Nzambe na yo, président Félix Antoine Tshisekedi. Téléma. Monsieur le président Tinda renfort. Monsieur le président Tinda renfort. Ndima au signé na baris. Kitiovandi, c'est la vie ou la mort. Soit, monsieur le président, excusez-moi les termes, balongio, soit, yo longi bango. Bamindele occidentaux ko kabango soute. Ce sont eux, balingi plan na bango yango na yebiso. Au monde ba ridiculiser Kadhafi, batu bazoya ko filmer Kadhafi na chambre froide. Talande ba ridiculiser Barbo. Batu bataka kinda kwa Barbo ba force spéciale français. Au monde ba ridiculiser dans le 20e siècle, mutu lokola Saddam Hussein bazako pandreye plan ba Rwandais ndengo yo boyi na ba occidentaux ko négocier président oza ennemi numéro 1 ya occidentaux ko faiblir c'est la vie ou la mort et là bazo kokote peuple est avec toi jusqu'à la preuve du contraire peuple est avec toi mais ceux qui Kalemi koyi bakomozo Katanga peuple a kopesa mu Congo biso to ndima te peuple a pesa mu Congo mais c'est le président c'est maintenant ou c'est maintenant ou jamais au téléma au décider solo na baris ambassadeur Riss azala mboka wana mais yambo au solo na bango longola Rwandais touti général Gabi azalina ye mushite longola ye changer ba soda solo na Jean-Pierre Bemba ba soda nyonso ba bakengela kayo ba uta ba soda bazalaki ba na phase baze pele o ba yakana munene bazawana na boko tanga batu musu ba kombo po ba kotila bango ba poison. Monsieur le président c'est maintenant ou jamais bagarre de nyonso boaka bango Gabi boaka bango tango boaki général Gabi
Elle n'est pas mouche. Rwandais touti. Okamati sikoyo. Solo na Coréen du Nord. Corée du Nord. Solo na Iran. Baza makasi na ba drone. Solo Monsieur le Président. Au sali diplomatie tondimi. Mais sikoyo komi babeti yo bisopeto beti. Babeti bisopeto beti. Babeti bisopeto beti. Coup de tête. Nananganzi ya danger. To beta. Mboka lokola Ukraine et botola territoire mi balé ya Russie. Deuxième puissance mondiale. Monsieur le Président, peuple a besoin de vous. Mais pas contre Katanga. To boy pas contre Katanga. Tellement aux amons papa Etienne. Tellement aux amons Akin. Oza Yakuza. Oza Yakuza. Nganza danger, Monsieur le Président, tellement. Moutal l'ambition est azate. Na pesa qui au conseil pour na sécurité na yo. Zona votre épouse. Avant na poto na banane misatwana. Yo to diriger na to bunda guerre. Soka boy kanga ina makasi. Avant na poto. Yes. Makamusuna kangi parenthèse qui n'a pas bloqué pam. Denis Nyakero avant na poto. Je n'ai rien à voir avec toi. Tu as fait 2 ans avec moi au titre de la Ngambongo, Kabela Ngambongo, bah raison sur les bimisa et grave. Fait oui, parce que moi, je n'accepterai pas que ma femme à moi donne à quelqu'un l'argent pendant 2 ans na yebité. Alors, au pessinga na ba raison ni nazanango. Tinda batu ndengo le biba cousin l'argent à Fachi ba takenga. Tinda batu à Afrique du Sud ba ko sambwa. Afrique du Sud a pris certains. N'avant dans un endroit où tu as acheté, où il y a un immeuble, tu vas belé pour que tu finis au coquette. D'ailleurs, tant que tu n'as pas montré que tu as un bon en novembre 2024, tu as changé d'indap. Tu as fait. Bateau va retirer un bon, tu as changé d'indap. Montant on a sur le bina bina le bango bat ganga. Au titre de on a raisonné. Une mauvaise femme. Monsieur le Président, on a souki le lot, to protéger Kalemi. Batama boma bakangi bango bato longwa susute Monsieur le Président na Uvira et Asuna Kalemi non to protéger Kalemi et dit qu'à plein du général soit à disposition na souki pona lelo nganza danger Marie-José il faut qu'on traite batinois boyoki Marie-José il faut qu'on ait à l'obit na régime de Torobika mais c'est quoi yokubaluka Kino a cause à soutenir que Oba Pekisi Bisoto Bima, Bobima. O nyonso azali touti Rwanda kota na brassage. Bosilanae. O nyonso azali traître le roi Marie-José Ifoko. Naba Kamere, Bosilanabamo. Nous sommes maintenant à désobéir aux autorités pour défendre la patrie, notre devise. Tokuten Balasima. Chaque jour, na kole kaka ko pesa bino ba news. Et news mususu yango babani ko sala Monsieur le Président. Na plaine ya Ruzizi. Na pokwa bakuti ba soldat ba ye pelé na tenue militaire ya FRDC na tongo ba soldat na ba comme na tenue militaire ya M23 lelo to ezoleka na ba réseaux sociaux guerre moko psychologique balingi ba ternir image ya FRDC Monsieur le Président. Qu'est-ce qui se passe na Uvira? Qu'est-ce qui se passe na Bukavu? Côté na Uvira pas Basango ba Monseigneur wana ba côté lié ba izande M23 na tenia ya FRDC ba botoli bango ba mbongo ba botoli bango ba téléphone après ba komo kokoma na ba réseaux sociaux au moni FRDC azo yiba azo violer non soda FRDC ya FRDC azo yiba te azo violer et ça M23 ba traître congolais ba onde bazana culture voler, détruire et égorger plein de diable yangwana. Plein de diable yangwana. Oba on l'accepte dans les réseaux sociaux. Botala, ba FRDC, basali bolukuta. Ba M23 bazana teni na Uvira. Et si ba kotaki, bazana teni ya FRDC pour violer kobe bisa ba magasin koyiba. Uvira ezana nou vide, Monsieur le Président. Botinda renfort naïf. Uvira, to sauver ville ya Uvira. Kalemi bo empêcher yango. Monsieur le Président Téléma. Tout ça est longo. To ko lembate. Merci.